Mesdames, Messieurs, nous vous disons merci, surtout de votre fidélité à ces magazines. Bon côté de l'histoire. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de vous savoir toujours nombreux en train de nous suivre en dehors du pays et ici à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. À travers cette émission, mesdames, messieurs, vous aurez quand même quelques informations où on ne manquera pas quand même de parler de ce qui se passe au niveau du ministère de l'Intérieur avec l'excellence Peter Kazadi Ndengaosa, la réforme dans la police pour que la population na biloko na bango bazala protéger. Tokozanga te ko informer bino pe na oyo ezali koleka na ministère ya sport et kambami na mwana mboka Kabulo wa Kabulo, l'homme fort, l'homme qu'il fallait. Parce que Outazali wana to mona changement na makambo sport et il se donne matin midi soir pour apporter des solutions pour le sport na biso mboka etombwama. Et de l'autre côté aussi na niveau ya aménagement du territoire toujours mona mboka Guy Lwando azali pe ko bundana pour la visibilité makasi ko tombola mboka na biso pe na défense mwana mboka Jean-Pierre Bemba musala pezo salema tant tolongwa na ba ministère tozo kende pe na baye bazali kokamba mangomba lokola lingomba ya seni oyo ekosangisa biso na décembre wana tokopesa longoni ya mingi na mwana mboka Denis Kadima ndenge toloba nuit et jour biso toloba yo soko bongami te pona ba élection etali yo muto zo rêver ozo kanisa ke do ba makamu nyonso to yosema na seni fo yo le na bureau na yo to na ndako na yo otikali sima po lelo yo na bateau bandeko na biso bavandaka côté bama ezali ba bateau déjà ouais accompagner ba matériaux ya seni ezali déjà juste pour accompagner effectivité il y a ba élection et seulement déjà inclusivité au bateau bandaki koluka bateau bando lobela inclusivité ezali moi mboka Denis Kadima aligner ba candidat nyonso o ba ki kotika ba candidature na bango. Alors élection ezali congolais papa maman yaya leki bongama po maponami ezali biso tozo accompagner ba institution na biso parce que tozali ba citoyen, un bon citoyen, un vrai citoyen azalaka pona ko accompagner ba institution mboka na ye po mboka netombwama. Et lorsqu'on parle des institutions, c'est tout tendance confondue ba institution na biso nyonso tout na ngope bokomona ke et pas il me voir même ba candidat o déjà ke ba osala musala na bango lelo to mona mboka déjà mon amboka Taylor Lubanga aza na terrain aza peko sensibiliser ba base nae base électorale nae na moment où campagne na le bandite mais déjà après campagne moi déjà ba tunaye déjà bazola ki ça déjà toujours moi na bile monaka ta terrain c'est bon na yango na osenga tango zo kende ko voter yeba oko voter nani pe po na nini yeba oko voter nani pe po na nini évaluer nano ata en 30 secondes seulement ah muto yo tango azaki na poste boy asalaki nini mais moi na mboka Taylor Lubanga déjà bilembo ezali parce que batu oyo bandeko bazo faire partie ya fondation wana bazali ko comprendre que makambo ezo kende nango bien asaka déjà bien à niveau fondation et moi ba occupation ozo en tant que professeur azana bilembo parce que toi na ba jeune ebele oyo balanda mamate na elelo babimi ba oyo tozomona toboy na biso to le bébélé parce que moment campagne ne ko quitter mais je crois que ça serait important na ba conseiller hein na ba conseiller communaux nyonso tout to mona ke ba conseiller pe ba oyo bazali ba candidat déjà bazapé sur terrain. Sur ce nous encourageons madame Evie Moutema na ko sala musala malamu parce que demain c'est aujourd'hui. Donc il faut préparer, il faut bien se préparer aujourd'hui avec sa base électorale pour envoyer bandenge ni na osalema. Parce que kuna pe senya zola late déjà bazo senga déjà ba liste ya ba témoin yo soko zola la RO oza candidat olali pongi yeba ki makambo ezoleka. Nous vous disons merci de cette fidélité. Bandeko depuis lobby tozo yo ka ba interview ezoleka leka na ba réseaux sociaux na ba chaîne à télévision bato ba saila ngo ba émission par rapport ya ba propos ya mwana mboka Alexis Tambwe Mwamba. Mwana mboka Alexis Tambwe Mwamba tokoloba teke azali ya bisote. C'est parmi ba Congolais de père et de mère.
Mais deux fois, la réaction, vous pouvez y moko et puis ça na mikosa. Donc, vous sentez peut-être qu'il y a mikosa dans le cerveau. Comment on a par rapport à l'occupation oyo, ba Congolais musu ba occupa na mboka oyo, parcours politique na bango, to bien bien. Mais au moment que maloba musu mutazo bimisa, il y a des moments même la personne ne mérite même pas être appelée professeur ou je ne sais pas moi docteur ou je ne sais pas moi excellence, voire même honorable. Et ça na langage moko loba maraboy. Tango zane loba olobati. Des fois il faut vendre nos kimi. Nous avions tous suivi l'intervention de Mwana Mboka Alexis Thambwe Mwamba. Je me pose mille et une questions. Je crois que Bandeko Pebaota Labiso, si vous pouviez nous répondre. En quelle qualité Ndeko Thambwe Mwamba a répondu à la question il y a journaliste wana. Ezalaki en tant que ministre il y a justice, tout ministre honoraire il y a justice. Tout président, il y a Sénat, tout en tant que citoyen simple. Je me répète, Maloba Oto Landi Yandeko Thambwe Mwamba, Oto Zomona Bazo Marchande Nango, Naba presse Yandeko Katumbi, Toebi lobbying ya Nenge Zalaka, Makambwe Bele Oyo, Bakondanaka RDC, Oyo Bazo Fistige, Nyonso na RDC, et Outaka déjà na ba média Oyayi, Nenga travaille. Et ça à niveau international, et ça à niveau national. Et si tu es bas, biso to amso na ba moyen te à faire faster, mais on ne fait que réfléchir à haute voix. Je me pose des questions. Est-ce que M. Thambwe Mwamba savait très bien qu'il est en face des Katumbi, c'est ba linga ba ça il sait ba erreur, tout parce que j'ose croire as un professeur et à droit. Yango là moko to komo yo kanzo to malili. Comment on a quelqu'un qui se dit un professeur en droit, mais a maîtrisé tes notions élémentaires. Et cette vérité, oyo ndeko Thambwe Mwamba zoloba, ils ont coïncidé dans la émission Nemoko Yakala. C'est comme s'il y a l'incohérence. Parce que moi, je ne m'y attendais pas que le vieux Akota Nakata polémique wana. Avant d'abord, Ndeko Thambwe Mwamba eloko azobosana ki akometa ba crime ebele na mboka oyo. Juste un rappel na Ndeko Thambwe Mwamba. Akometa ba crime abuma batu na rébellion Thambwe Mwamba. Mais moi solo na linga ko rappeler bisoté alinga raté kokota te pona oyebisa biso vraie version ya ndenge ezalelaka. Deuxième point, lui en tant que ministre de la justice lorsque Ndeko Katumbi azaki na passeport azalaki te na accès ata mon côté ya kokita awa na RDC abanda kota la RDC lokola na musika otala ngona musika lokwa mutu atelimbo na ngomba azotala mboka moko boye eza kuna to mutu moko aza na se otala mboka moko boye na ngomba et dépend na contexte nyonso mutu azela ngo. Mais non, mais c'est Thambwe Mwamba en tant que ministre de la Justice. Il connaissait toute la vérité sur le dossier de Moïse Katumbi. Avant Toko Manako privé Moutou, Tamsou identité ya Moutou. Avant to pousser Moutou à Kende exil à Kima. Mais il a fallu vérifier quand même. Il a fallu vérifier. Parce que Moutou, Tokoki, condamné Moutou ko arriver na ko botola et to ko privé droit moko boté quelqu'un tant que vous n'avez pas encore vérifié que non c'est vrai il était italien ou il était zambien. Il a fallu vérifier, il travaillait sur les dossiers et puis arriver à tirer des conclusions. Pour la précipitation kara kenga pena loba. J'ose croire peut-être il ne savait pas que non il est en face, il y a presse, il y a Katumbi. Ba lobi c'est ba erreur wana. Maintenant je ne sais pas. Bah, diplôme et à Bongo. Un professeur et à Bongo. Qu'est-ce qu'il peut encore nous dire? Docteur en droit, professeur en droit, ainsi de suite. Mais là, je suis que Thambwe Mwamba, professeur en droit. Il faut pas professeur Taylor Lubanga parce que différence est équilibre est contenu est
Comment un homme politique peut arriver à tirer des conclusions comme ça? Je me pose des questions. En quelle qualité il avait répondu à toutes ces questions? Si lui n'avait pas vérifié, pourquoi les autres, est-ce que Moïse Katumbi a salaki 2 semaines, m'exile, toi salaki 1 mois, toi 3 jours? Moïse Katumbi ne pouvait plus revenir dans Katia Congo. Et c'est que même je vais rappeler à nos frères, battus ensemble. Bino Batoubolukaka, bilan, il y a Félix Tshisekedi, vous cherchez partout, Bozo Kansa, non, bilan, Félix. Mais Bozo Kango Moussika, premier bilan, il y a Félix Tshisekedi, d'abord c'est Moïse Katumbi. Est-ce que Moïse Katumbi pouvait remettre ses pieds dans ce pays? Tout à l'heure en face. Hein? Tout à l'heure en face. Bilan Liboso, on a bilan, il y a Félix Tshisekedi, Asalinini. D'abord, bilan Liboso, c'est la personne de Katumbi. Ba priva ka biloko nyonso surtout ba entreprise na eto ko ki ndenge ba procès tellement kiao nde babanda ki ko kende na gauche droite. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a des poursuites judiciaires pour Moïse Katumbi? Moïse Katumbi, c'est un homme qui aime toujours dribbler les autres. Azangi na kata union sacrée abimaki ponani. Azangi na kata union sacrée. Et si aujourd'hui, non, bilan ya Félix Tshisekedi, ezali malamouté, tout ezali négatif, tout ezali positif. Maintenant, Tokolobape que Moïse fait partie à échec ouana. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des ministres occupé poste de moko minene na kati gouvernement. Et ces gens-là n'ont pas pu apporter un plus na bango na mboka sengaki. Siko muto bongo, mutema mabe ndenge wana. Azolinga lia mingi, azolinga sala mingi. C'est ce genre de personnes qui biso il faut tout kende na bango. Non mais peuple congolais il faut tout la muka. Il faut tout la muka. Il faut tout la muka. Makambo to moni moni ngo même partout. Makambo to moni moni ngo partout. Makambo ezaki na seni awa. Makambo seni ezalaka awa. Ba proposer biso candidature oyo e utaka na El Senko, parti politique Senko, il faut bien en bongo parce que la déclaration na bango ezakapna purement politique. Na parti politique Senko, yé a négocier na basango. Ndenga pesa ki bango. Oya mesana ko pesa. Bato baza tout autour na ba jeune ya salaka. Parti politique Senko. Et la biso monsieur Hervé Diakese. Monsieur Hervé Diakese, c'est azali ata na qualification mon côté na maetali maponomi. Bakomaki koposer na Denis Kadima. Bazo comparer ba osala boy. Or Denis Kadima aza na cahier de charge ya makambo ba élection. Denis Kadima aza na maîtrise ya makambo ba élection. Il peut nous apporter un plus pour Namboka. Mais tout le monde a makambo ndenge kendaka. Bakomi ko fustiger. Mais lelo total abisonyo so monsieur Hervé Diakese azanani to kendelelo to vérifier l'ensemble à Moïse Katumbi. Yango na neto lo bakedon ba congolais il faut to fungola ka cerveau air moko boy. To mekana ko fungola pena cerveau ata na makasi to fungoli pena cerveau na biso poto comprendre mais c'est quoi manipulation à boizo kota boy ndenge nini. Et puis je me pose donc na état nini Monsieur Alexis Tambwe Mwamba Azalaki, lorsqu'il répondait à toutes ces questions-là, lorsqu'il voulait un peu expliquer Nabatou, je ne sais pas, est-ce qu'il oublie ma propos il y a Tena qu'avant, il oublie ma discours Bazalaka Nango, Bango, n'a pas perdu. Non, Ataba Inara Moutou Boete, Naebi ke Mabé Félix Tshisekedi, Eza d'abord Kobima pour aligner Mboka Mingi. Félix Tshisekedi a commis ennemi na bino ka po alinga mboka na ye mingi. Félix Tshisekedi a commis moine na bino po azana posa mboka kende liboso. Félix Tshisekedi bokolinga yete parce que atie ba makambo na bino ba makanisi na bino nyonso to wana mabe. Ba projet na bino nyonso to bozayi na ngopo na mboka o. Ndo mona ke nécessité à de père et de mère. Il faut s'imposer. On ne peut pas céder le pays à n'importe qui. C'est vrai, il faut ça de père et de mère. Mais on doit d'abord regarder. Parce que c'est l'intérêt général. Félix Tshisekedi, pour déranger comme intérêt, voilà pourquoi Félix Tshisekedi n'est pas le bienvenu chez vous.
Tozo monani ni tozo kate. Oh balobike, oh bakenda ki boyeke, oh basala ki boy, basala ki boy. Mais Moïse Katumbi, balongol candidature na été. Et puis ceux qui attendent la candidature à Moïse Katumbi. Est-ce que M. Denis a demandé à Rolongolango? To Félix Tshisekedi a demandé à Rolongolango? To biso peuple a demandé à Rolongolango? Non. D'abord, la Cour constitutionnelle. Mibeko ezalaka na mboka nyonso. Mibeko nde geraka mboka. Dès lors que batali na mibeko balobi que non, o ezali conformité, ndeko. Eza conformité. Mais boye ba que ba élection o ekoza la sanction. To bongama. Sanction ekoyande na ba élection. Bino tout ba candidat o boyebi ke to pesa bino mandat, bosali rien, bokoza la sanctionner. Pourquoi? Parce que nous voulons accompagner notre héros, nous voulons accompagner notre ticket gagnant. Nous avons besoin d'accompagner notre ticket gagnant pour Maponomi. Il y a un de ça qui tango esalemi o abimi o pe katani mboke so kende liboso to kende so élection bino bolingi so élection te boko mo créer ba makambo ezo exister na ngote. Mais je sais que l'un des jours boko finir par comprendre yango nde to lobake biso tozali pour accompagner ba autorité na biso tozali wana pour faire valoir o ya malamu biso tozali te batoyo bazoya pour na kaka ko vilpande ba autorité na biso. Non, nous sommes là pour encourager nos autorités. C'est pour cela toi na sonité ya kosenga ndeko nyonso to mutema malamu au père ko venir à biso en aide, même voir avec une caméra, voir même ata na ordinateur, voir même dans neloko nyonso to osunga biso ata singa ata micro okokipe ko pesa biso parce que toi nango posa toi na posa makambo ekende liboso. Merci nga na ko retrouver bino à très prochainement pour na analyse ya actualité na biso. Au revoir. Disons tous merci à Augustin Kayembe et mettez please.